Ozo maîtriser ma kambuté. Sango. On maîtrisera plus ma kambu ya ko lobela ba ankoro. Ba kisa bokoko. Na monyo awobi ke sango ayini singe pe ba mama. Comment ça? Sango to solo ba bana. Ya solo ba kinonga na fingi ba femme stérile. Ngai. OK. Soko zo maîtriser le côté sango. Tala sango pardon. O mandengo ke ba ba na plateau na yo. Au tutoyer bango déjà tutoyer l'invité c'est mauvais il y a manque de respect o yamba Koffi Olomide ozo tutoyer makambu ya Ali ya na Cindy eza manque de respect envers l'invité ya o maîtrisa mingi encore mais comment oyana on a plateau comment ya osa la bouche autorisée ya batutu mais ya maniketi imana makambu nanga ndenge na zaboye na mankaka batu respect na niveau oyo OK parquet on est dans ultima kaladi limbisa ngamoninga na Koffi to uti musika kokota makamna bisoti nga Koffi mtalakisa nga ite ngamo na affronta Koffi. Jamais stérile. Tu m'as dit que le baba n'a bébé, tu m'as la musique. Au bout de la musique. Au bout de la musique. Et ça qui est comme tel que non, ça stérile, au bout de la toque, non, non. Na ko ko finga bana stérilité. Na ko finga ba stérilité, voilà ça là ba nzambe mutapesa bana. So na ko finga ba ekomba. C'est que nzambe na ngona bondela ka akopinyenga. Sindi limbisa ngai. Limbisa nga mama. To ezaki kaka ba analyse de ça que ça polémique. Na ndenge komo kembele mabe. Limbisa ngai na mama bana naza grande soeur na yo naza mama na yo nasengi yo pardon sincèrement mutatindi nga te mutalobi na nga te nasengi yo na quadra pardon en tant que touti place na uti na quadra nzambe nda yebi Ozo maîtriser ma kambuté sango. On maîtrisera plus ma kambu ya ko lobela ba ankoro ba kisa bokoko na monyo awobi ke sango ayini singe pe ba mama. Comment ça? Sango to solo ba bana ya solo ba kinonga na fingi ba femme stérile ngai. OK. Soko zo maîtriser le côté sango tala sango pardon o mandengo ke ba na plateau na yo o tutoyer bango déjà tutoyer l'invité c'est mauvais. Il y a manque de respect. Oh, il y a ma faire aux autres naïe nana ketchup. Et ça manque de respect. Oh là. Ngata il facile de mener à mon tomaïli. Et ça manque de respect. Oh, il y a ma Koffi Olomide. Aux autres citoyens, ma kambuya Ali, yana Cindy. Et ça manque de respect envers l'invité. Ya on maîtrise mingi encore. Mais comment oyana on a plateau comment ça? Comment ya osa la bouche autorisée ya batutu mais ya maniketi. Imana makamnanga ndenge na zaboye na mankaka batu respect na niveau oyo OK parquet on est dans ultima kaladi limbisa ngoninga na Koffi to uti musika kokota makamna bisoti nga Koffi mtalakisa nga ite ngamo na affronta Koffi série ya senga moto yo album ya Koffi ya liboso aya matanga ya Nyarkos na ya penda afana na ya penda papa na l'équipe bagarre c'est on a moi qui na l'équipe bagarre na yenga on avait douste TV Douste, album na liboso. OK. Papa bonheur. Papa bonheur. Papa Okay. bonheur. Papa bonheur, oui.
na yanga moko Mike Lokamba na msenga bi sa ngana omata na jeep na yo wana mutu ametele sona ngweba na ngana omata na jeep na ngweba na ngweba ngana omata na jeep série ya Papa Bonheur ngabi ngana omata na jeep na yo abi o courageuse na abi ola tiro bagote wana Koffi Olomide série ya Papa Bonheur abi na ngapa omata na jeep na ngabi ki faut $100 à $200 ngabi mbongo belé boy na fungola sac na fungola na bimisa des feuilles na bit $200 na chango na misa ngabi $200 yango na omata na jeep abi wana tembea saba kota tokoti na jeep na ba danser série wana ni tokoti toketi cimetière à Gombe mutala kisanga kwatra te na yeba ina ndenge nanga ya koloba kenonga na fingi ba femme stérile na ndenge nini nga na sala kabana te nga sala abatu te na yebi liloba nzambe ata naza yeke ata nebo bana muto sanga ata nebo finga nga toxico je connais l'Éternel des armées je connais Jésus-Christ j'ai grandi orpheline je connais la force de l'injure tout ça la ba délire na biso tout ça ba polémique na biso makambana ya musique bana ya musique na musicalement yo ke koloba ngo ke koloba no yo sala 8 so sala 8 ba no bota est-ce qu'il y a problème nanga en tout cas quoi talimbisa ngai lokesika na motema olimbisa nga en tout cas bolongola nga na makambo moto atiaki voice na réseau atiaki yango na sorcellerie na kati epesi ampleur ya mabe nzambe na nga lobi avant okende église bomisana na moningo boswanaki na ye na ndako en tout cas na kombo na yesu limbisa ngai sindi leker limbisa nga kwata limbisa ngai vraiment nasengi mpena pardon nakofukama te parce que bafukamelaka nzambe limbisa nga vraiment na mikitisi limbisa ngai. Merci beaucoup Maniké. Est-ce que on va essayer de rater ça bana musique? On se comprend. Et ça bana musique comment yebi batu kobe bazasima nanga basi ope bandeza ba osenga nzambe bana bazasima nanga yo lingi ba yinanga ya maîtriser encore maîtriser baka maîtriser tolo banini maîtriser lemba omoni ndio bando sabe mission ba lemba pota libumu yaya okomana émission eza bosolo na politique okomo ya ba mission ndini limbisa en tout cas de na oloba boye basi ya mabala botala image ya sango nenga zo yinisanga na ba mama ngana za mama ngana finga ka batute o eloko eza na kati ya entraille na silika imabe ya vie ozala bouche autorisée ya mutu to koma mona ti koma nzambe ya media yo za nzamba media te bima na makamnanga bima wana eza polémique na biso oyebi makama musique to maîtriser la musique te ngana koli na musique j'ai grandi dans le projecteur de la musique congolaise dans son maîtriser ma maîtriser musique te omonaka bato nyonso pamba so moto ye na plateau nosomone pamba koma osabe biso ya mona ya komona nga pamba te kokitisa nga te kodimine nga te so odimine nga na obendana na yo na okitisa na potopoto na obendana nga na bato na okanga oto okiti na potopoto biso mbale obimisa barelation parce que bino ofaire chantaka mikonzi okoma obengi mokonzi obeya so otindeni nga $1000 te natia provision te na osala émission na ofingo wana mokonzi alengi nga te nga na malengalenga te nasengi pardon wana sincèrement nasengi sindi pardon parce que natongaki na mutu wana bimisi yango na réseau Koffi Olomide avie na nga malgré on a des problèmes on a vécu des bons moments pas bien ça la pa na ye que son âme repose en paix ata totiki na pete kotanga ye pa papa très bien qu'est-ce qu'il y a avec moi j'ai un problème avec toi moi j'ai un problème avec toi en tout cas vraiment en tout cas na habité son bengo vie so jeune so nani ngana yebi e pa ishoko ko sala ba émission ba encore ndeni mobali ako ko telema ozomona alors koya te okoma la bouche autorisée Maniké otanga oloba n'importe na oloba kombo nga n'importe comment oko fata ngate tika makam na biso ba musicien to kenda ka bongo to kangisana ka to bimisani to ye to kumisani yo maîtrise en côté donc c'est là ya kanisa ko ozolobela musicalement akoki ko kanisa ndenge nini etali makanisi na ye kota na makam na biso nde ya kanisa makamba ba politique to ana année électorale bino comment faire chanter ba politicien bolia sima kaka ya chantage bolia sima kaka ya ko grimasaka bato na mozo maîtriser makambo te sango
on maîtrisera plus makambu ya kolobela ba nkoro bakisa bokoko na moni awobike sango ayini singa pe ba mama tangu to solo ba bana ya solo ba kinonga na fingi ba femme stérile ngai soko zo maîtriser le côté sango tala sango pardon o manengo ki ba ba na plateau na yo o titoyer bango déjà titoyer l'invité c'est mauvais et à manque de respect o yamba Koffi Olomide ozo titoyer makambu ya Ali ya na Cindy eza manque ya respect envers l'invité ya o maîtrisa mingi encore mais comment oyana on a plateau comment ya osa la bouche autorisée ya batutu na ya maniketi imana makambu nanga nenge na zaboye na mankaka batu respect na niveau oyo OK parquet omoni na ultima kalati limbisa omoni ngana Koffi to uti musika kokota makambu na bisote nga Koffi mtalakisa nga ete nga mona affronta Koffi